Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Milia ba comédien eza milieu moko très toxique. En tout cas, na comment comprendre que milia ba comédien eza milieu moko très toxique. Et de temps en temps, na comment loba, en tout cas vraiment, si là, asa na raison. Tant pas qui maraba côté mususu asa na raison. Milieu très toxique, pourquoi? Parce que makambo yo ekomi liboso bato baza kolobela na bango yango moni bato baza kolobela na bango yango mais au fur et à mesure mikolo ezopusana baane ezoleka ekomi ozwa baracine eya okoma problème avant ki ekoma problème na sepe na bravure ya Gabi mais na olinganga mpe na loba avant natia bino video ya Gabi wana so ebomoni yango te. Dimanche nasalaki émission na lobelaki makambo ya mama Ladona. Mama Ladona akufaki le lendemain ya SB Award. Mama Ladona akufi en plein tournage, donc film, pas tournage mais film ya Enfant Maudit ezoleka oyo Ladona joué actrice principale ndi mama Ladona akufi. Donc pona batu ndenge Ladona jouaki pasi la na ndenge azalaki na SB Award ndenge mama Ladona akufi bongo ifaki sila se précipiter mbangu aya kotala ye na matanga. Donc tango ayete bongo yengelo bakisi la za ingrat mutu penza ote ko jouer pe na film na yo o a jouer pe bien et puis azaki pe na les abakouk de azaki na SB Award akufeli mama me ozomona na te. Ah nga mona fin na lobi wow. Je me suis dit, premièrement je me suis posé la question à lobby, est-ce que na ba société na biso to salaka ceux qui par exemple parents ya agent moko akufi bato bakangaka biro to bato bakendaka kaka to ezalaka bato bazelaka programme matanga jour ya matanga ekoki bato bakei misusu babengaka parce que matanga soki ekwei ekutaka mutu na mutu na baposition ebele mais après bato nyonso babongamaka mutu nyonso azolandela programme peut-être na téléphone po ayeba matanga eza ndenge nini. Oui toboyi te Ladona ye mutu ajouaki na film ya sila ye pa azaki pe na SP Award la même chose na ko jouer et ça peut la même chose na ko invité la même chose azaki invité na aya ko jouer la même chose azaki pe invité akende pe na SB Award azwaki invitation bakanisaki. Pourquoi? Parce que premièrement aza actrice si abengaki aya ko jouer eza po aza actrice eloko pe salaki aya pe na SB Award eza pe po aza pe kaka actrice. Donc eloko esangisi esali ki a se retrouver na SB Award na jouer pe na film eza kaka po aza actrice. Po aza actrice, qui dit actrice qui dit musala. Si laza lokola société boss sanga matanga tango ekweyaka biso nyonso tokomelaka mutu oyo akufeli tolobaka toujours ke salanga sine soki kor ebimi me motu mosusu mpa kozala bi bon na ndenge nazokela sante na nga nakoka koya te me ata après matanga na oya.
sila nasala constat moko nga ni la NG officielle matanga kaka soki eza na kamera sila akenda te le seul matanga akenda nete soki ezalaka ya nani moto anga sala na SB kaka je crois ya Linda to garçon moko akoma osala epa Jérémy Chaban je crois et généralement sila azalaka moto moko aza imprévisible mais toza mpenza na ope wana te place toza eza que bacomédien nde baza na bakozala ata 1000 comédien sila azali président ya bacomédien te sila asala association moko te oyo erenisaka bacomédien monde lelo efasita biso tâche toza na batelefone balobaki eloko ntango Chilumba yakufaki balobaki yango mpe ntango Caroline akufaki balobaki yango mpe donc ebanda ozala bino misu na bino etalaka sila apres soki tolobi sila aleki bacomédien nyonso na succès bokosi non et pourtant bino bozalaka na besoin sila aya kose présenter na ba moment de bonheur et des moments de malheur parce que tokolobaka bonheur te et le bonheur et le malheur bosi boyebi na bino que moto oyo amonanaka na ye te donc en fait sila alingaka na ye te moto moko asitue ye sila azalaka imprévisible que akofana na ye boye asala eloko na ye aza imprévisible na eloko na ye ntango booloba bongo bolinga bolakisa Ladonna ke sila alingaki te ke sila aza mabe boye nde bobimisaka sila mabe na bato parce que so bolobi yango na mutu songolo bolobi yango na mutu pakala bolobi yango na mutu bolobaka na bacomédien oyo bakufaka bolobaka na bacomédien oyo bakufelaka so bolobi yango na comédien oyo bakufaka botia ene na bacomédien mosusu ye ayaka matanga te soki comédien akufi so bolobi yango na bacomédien oyo bakufelaka botia mpe ka ene na bacomédien ye soki moto akufeli ayaka te likambo nde mpe moto mpe akoya te me boyebi te iya na monde lelo eza na bamakambo ebele ekoma kosi regle nango na telefone moto mosusu akomona nde na motu te makonsole moninga makasi na telefone tala naza na bato oyo tosala ata ba 15 ans tomonana physiquement te mais toza chaque jour na téléphone à tel point que na remarquaka na ngai lisusu te ke bazala mosika na ngai tosala mpe 15 ans déjà na téléphone ozomona ke tellement que oza na besoin na bango à tout moment ozwaka bango oza à l'aise sila kozala mpe aye ne physiquement te mais aza très présent na Ladonna soki ayaki kojouer na SB eza te mpo aza proche na sila mpo aza artiste Ladonna aza ya mutu te Ladonna en tout cas jusqu'à la dernière nouvelle Ladonna aza ya mutu te Ladonna aza ya mutu te Ladonna aza cool na mutu nyonso soki ezaki faut tolandela qui doit venir qui ne doit pas venir c'est que bato nyonso efo baya matanga parce que Ladonna aza cool très cool même et aussi Ladonna asala mpe bavideo mpe ebele mpe na bela ti ebele mpe abengaka la mama oui azalaka ya motu te masala mpe video mpe na bela ngai asamona video moko asala mpe na bela abenga ye la mama bata famille bota bazwi video wana aza biso mais elle n'a jamais prononcé quoi que ce soit pour dire que naza famille bota naza bo
Il y a des artistes, elles gardent de bonnes relations. En tout cas, la mona qui vraiment na batunios. Mais n'a beaucoup plus naïda. N'a beaucoup plus naïda. Muto bo lo bela aussi la ke matanga te. Baza ba camarade na sila te. A cause a petit na e akati. A cause a pe présent na téléphone. Ce monde. A cause a pe présent na téléphone. Bo eloko ezosanga pasi. Esanga pasi. Omoni ngani naza boye. Nalinga penda ko choquer bato te. Me makambo lo bebele ezali. Makambo lo bebele ti ba lukaka balatisa si la culpabilité wana ba créer haine. Ba créer haine wana na bato po na sila. Donc ekoma na chaque matanga. Donc en fait si la premièrement non féliciter Sila parce qu'azala na hypocrite te. Azala na hypocrite te po makambo ebanda nango lelo te. Makambo matanga oyaka matanga te ebanda nango lelo te. Likambo yo ebima na ba chroniqueur PTT ebima na ba comédien. Omoni nga liboso zeka ba chroniqueur télé on comprend que ba comédien baza na kimotema mabe moko entre bango. Donc bino so boza ba comédien mais boyebi ke mutu songo les fois kende place boy. Alors so babi que mutu na l'équipe na succès bo siliki. Oh ya osilika nini eza wana? Ya ko silika nini eza wana bo silika po so babi ke ba l'équipe bino. Ya ko ba l'équipe bino bolingi te pe bolingi alega bino na okende matanga. Nayebi te. Sila aza lokola président Lombe a lokola ba président o bakendaki wana ba oxygène tout le monde qui était parti là-bas. Et na chaque matanga ils aura toujours kana bato bakenda te. Ils aura toujours bato bakenda avant, bato bakenda après, bato bakenda pendant. Neti boye a to mususu bake bazo kende pendant. Ozomona. Donc comment dire avant matanga c'est-à-dire tant le bon le bake avant corps bima tango bapesi programme batie officiellement batante banini pendant matanga veillée mortuaire et tout et après matanga après kokunda qui l'est cru que moi si à président Mundweri akolobaka que si la kenda akota la bana ya Mundweri tala le vrai deuil hein? Ce n'est pas quand la personne est dans la morgue. Le vrai deuil, c'est après l'enterrement. C'est là où le deuil commence. Et il y a des personnes qui aiment Azaki na matanga, akende ko tala e na matanga, mais après à t'appelle, babenga te. Et les canets na onka pour ba alingeka ba pa mona ke pa ya ki matanga. Mais appelle, il y a téléphone boy. Allô boni santé, oza bien. Atabenga jaja. Mais s'il a fait déjà plus que ça, je le dis parce que bah témoin nzamba ebo justifier batoi. En tout cas si lo moi la moisson na kimia. Moi la moisson na kimia. Nzamba o justifier malembe donc aujourd'hui que garder silence l'Éternel combattra pour vous. C'est ça même. Aujourd'hui que escalier penza pas nzamba zo justifier. A justifier. Et elle a battu l'ingaka ba mona, monsieur mona, et a kenda ki asali si là, elle n'en a pas besoin. Donc vous avez besoin de créer une dynamité ma battu pour na sila. Et a kenda ka, vous nga botali sa battu o bino bo, ndenge bino bo monde na bakam na bino. O mona, mais la réalité za bongote. Réalité za bongote, réalité za que ceux qui ont la capacité au kende yo kende na yo, qui paye à yo. Aux artistes comédiens mususu akufeli yo tala ya yo kende ya yo okipe makambo asila te. Ça
mosala ya yo après le temps nde bokoyeba soki réellement silango azaka social to asocial te. Problème eza ke bokoka kositue sila te, bokoka kocerner ye te. Omoni Bellevue, tout le monde la connaît, bato nyonso bayebi ye, bato nyonso bayebi ke Bellevue afonctionnaka boye, bakomi na mwa facilité moko boye ya kosakana na bela. Bato bakomi kosakana na bela fort mpo anini bato baétudie yo bacomprendre ndenge ofonctionnaka. Mutu asaka non esprit na yo ozomona asaka esprit na yo eza ya mutu mosusu amona ye na caméra te maza présent à tel point que bino bato bayaki matanga aconsidéré na ye bino mais mutu ayaki matanga te maza présent avant pendant après une année 2 ans 3 ans présent mundu ya kufaka toka témoignage anaka pulu la kufaka mwasa pulu la pesa témoignage kapo na sila apesa ya bato nyonso yango moko boye nasepela na ya Gabi nasepela pe na mama Thérèse. Pourquoi? Parce que mokila lelo eza na ba hypocrite moko ya degré supérieur à tel point que bato baza tellement na hypocrisie baosala hypocrisie mpo na misu ya bato. Donc les gens aiment les approbations neti nga boye nalingi kaka bato nyonso bazala kaka d'accord na nga to naosala makampo ya bakoki basepela na nga. Eza na ba-analyse nyonso te bakoki basepela nango. Pourquoi? Parce que moi je ne cherche pas les approbations des gens. Nazaka wana teke po mutu moko a approuvé o nga nazosala non. Ezalaka nango poza que avis na yo eza avis na yo stand by your opinion. On a besoin mutu mosusu te a approuvé yango ou non. Alors bino yo so boyebi et puis bokamsa nga bolembaka pete bolembaka te mutu il faut a deal na sila eza kaka la dona ye moko tant que bino bolinga bo créer ba haine moko boye ozomona ba haine mosusu kuta mutu ala dona eza yango te eza te. Nasepeli lelo moya Gabi alobaki avant atila bino video ya Gabi abi bomonaki sila na matanga misho bomonaki te. Alors misho abengaki ma maman non. Voilà pourquoi j'avais dit akoza pa ye na coin afandi yaka akoza pa tindi pe mutu déjà bino bolingaka mais eza pe na matanga msusu il faut potinda mutu faut yaka lio moko non mutu msusu apréféraka ke ye moko ntango oza kimia alobelo maloba moko ya réconfort mutu msusu alingaka azala na privacy azala na makambo ne privé ye moko. Monde lelo ekomi compliqué ekomi mutu kaka soki ayebi ke yo koya place wana akoko oya pa tie terrain miné motema ya bato ekomi mokili ekomi tellement bizarre lelo mama yano aobela yano abeli nakotuna question combien de comédiens oyo baki kotala yano déjà ndenge abeli bongo combien de comédiens oyo baobengaka parce que bato balingi caméra soki tobengi yano lelo aloba yano depuis obeli combien de comédiens baye déjà kotala yo combien de comédiens oyo baye kotala yano omona mpe kabwe baza pete arrêtez de vouloir faire des choses pour na misu ya bato emona pour na boluka ba approbation ya bato yana bato mosusu bazala na besoin ya approbation ya bato te
mutu lokola Sila azo oblige oyaka matanga te. Azo oblige oyaka matanga te. Aza obligé, et spécialement na moment où que bakor et ça là 1h, 1h30, 2h ekei. Mutu mususu pe na betango non aka que asupporta pe matanga te. Iza na batu mususu baza bongo. Asupportaka tellement perda pe un être cher ou batu mususu baza na bango na phobie kaka. Baza ne kaka na phobie kaka. Asupporta ne place où batu ba lela lela te. Asupportaka na ete. To asupporta place attroupement ya bato eza ebele te. Asupportaka na ete. Aya kaka po bino bo sepela kaka. Te. To boyebi ba état ya bato te. Ba état psychologique ya bato te. Boyebi ba bato mususu nde ba fonctionnaka te. Mais c'est vous là qui êtes prêts. Ya kosala nini? Ya ko juger bato. Eloko oyo bato basali yango donki basali yango penza ti bako bakolatisa Sila la reine qui ne vienne pas voir bato na matanga. Yango na sepeli vraiment na défense ya Gabi. Et puis pas je tiens babi Sila ye matanga te, mais faut voir défense ya Gabi. Non, défense ya Gabi, elle a raison. Aza a raison. Aza na raison. Na raison ya makasi. Ya makasi. Yana mutu mususu soka ke place bato ebele to place mawa. Aobela attention kozala bo. Apona bebisa molimo na etabi na kokananga te. Na kokananga bebisa molimo na nga te. Na boyi ko sambrier. Na boyi nanga. Bato mususu baza bongo kokana ete. Apoyi na ye. Mais après, à Okende, à présenter ma réconfort na ye. À un moment donné, il faut apprendre à respecter ma décision à bateau. Apprenons à respecter leur décision de gens. Hein? Ou respecter les décisions à moninga. Puis ça la rappelle bien. Ou tamtak à garder bandi na ye. Donc, apprendre à nous s'occuper de ma kamna biso moko. Occupons-nous de nos affaires. On a s'occuper na makamna pour s'occuper na makamna yo. Et ça mieux que koluka ko culpabiliser bato. En tout cas na ça l'effort na éviter koloba n'importe quoi. J'évite de dire n'importe quoi. Parce que na baki na tumba awa na boyi ko lise. Ils a quand même place au bateau. Ba olela. Place bato baso lela. Et c'est ngaka ba momoko boy ya poli. Ya poli. Voilà. Non, c'est la bino vidéo na bino. Ya Gabi, bo respecter décision. Ya Sila. Ceux qui Sila zaki mabe. Bato bande balinga, balinga babando linga ete. Bato balinga bando linga Sila te. Mais Sila za bien. Problème est que azande hypocrite te. Hein? Azande enem aza hypocrite te quoi. Aza hypocrite te. Elle aza ye. Donc, elle s'en fout des opinions des gens, elle s'en fout des opinions des autres. Parce qu'elle ne veut pas dépendre de vos opinions. Beaucoup rendre vie naïe très complaisante. Beaucoup rendre vie naïe dépendant. Bolingi, pour asala makambo, obino bozako approuver. Aboyi. Alingite. Et moi, je suis d'accord avec ça. Si la otambola selon batouté. Otambola selon yé. Selon conviction na yé. Selon programme na yé. Selon santé na yé. Selon état mental na yé. Otambola bongo. Voilà. Non, c'est la bino vidéo na bino. Pour s'abonner à la NG officielle, vous cliquez cloche à notification. Vous aimez vidéo, vous commentez, vous partagez. Vous landaya Gabi. Parce que bile bazo kalisa ndi mama kufi na ngola. Mama kufi awa. Mère kufi awa.
mère azobela isaginga ya gadi mère penza moyen te mère azobela takene côté on babi cancer après tu ko côté aussi babi zango cancer te donc déjà bané da bakisa ba cancer donc ezaki kaka compliqué mokilo est comme vraiment compliqué n'est pas vraiment compliqué il est seulement na meme na hôpital mususu na changer hôpital bon tosuka ine wana kapuna zena tournage pe tosuka pe kawana ni na eko sutuka kio mère ake mère aza vraiment na kisasa akufi na kisasa nzoto eza na clinique ngalema akuna senga na par rapport benda ngona cinquantenaire parce que artiste alinga cinquantenaire artiste alinga ndeko kene ba misika te so moni matanga cinquantenaire omona ngo plein mususu sepe côté mususu omona ngo pende mususu ça ka bon moi ba tusu ba osa ti corps ekozo ti boke kokuna le bozongi ayi Mais moi, qui suis déjà pas la binôme, bah, lui, plus va pour assister de Goladonate et un jour avant mort et à maman, Azaki n'a vu l'activité Azaki n'a aussi une chose, la fille Masuka, la donne Azaki n'a vu la film. Si la Bissal assisté, Baba Kubo qui était au moins, au lieu parce que pourquoi motiaka sila sila akoma nzambe akenda kopesaka bato babate misikaso bato bazali nu ana tana oyo ya kokende ana mokoni oyo mpona nini ka ye kaka fa azalaka kaka nono bato baza ebele la done asalaka na sb te asalaka mpe na nini na kote mosusu kuna te aka na dini te aka na parti pris te ozomona fo biso soki tokende kotala et c'est tout mokolo oyo esila komonake ya bon akoki nake kotala yakei tobi kooblige te bakolela na nkombo na ye te ata yaka te etali ye mokili yango ekoma bongo so olingi oye so olingi oye te ka ndenge ka motema ekotinda ekoma bongo ekoma ka bongo matinda ye mbongo ekoma ka bongo ekoma bongo mokili yango ekoma mpe okende bobeti machine oke po tuni nako okende so babi kende okei so babi kokende okei pe te mokili ekomi mabeti mokili ekomi mabe makasi monde na biso ebebi utako okendaka ngulungulu te sedi akwa te biso toyebi yango monde sera sula ya malamu te mali lelo te ngambi na kona koexplike yango te eza bongo soki alingi aya ye eza motu bokooblige ye te ondeye bobomelaki eloo bobe soki ayi bobeti masasi kaya pourquoi kafokaka yaka aya pourquoi kaka sila non soki alingi nakendaka po nado na peti nanga mpenza te bongo estce ndenge azala nado na nde bazala sila te limo lobaka mingi ntango mishok feri mama na enterrement ngo na sila bongo parce que non eza nde boye na pesa siko exemple naloba nanga sikoyo non eza normal te azalaka après voyager esi makambo esengi kakenda kei assiste esengi kakenda kei na ye siko ndenge eza boye mama babimi no te bembe no lebimi te eloko mote ndeni boyebi ke akoya te po bembe no ebimi te tokoma okende nini ka mokele ebimi omona bato baye ekoma nango mingi bongo ate ye kokende mpe epai te ekende ka epai te ekende ka epai te eza na problème te ye mpe so akufi boya te mais oui nde tokomaka soki opesa mbongo ya cotisation te so mpe bemeno tobeti yango kara yo mpe so moto akufi biso tokende te kasi eza ka bongo te okangama na moto na makasi kasi eza ça dépend motema moto moto soki alingi aye eza likama obligatoire te so moto alingi aye so moto alingi te ngapi naza kooblige nakende te so nalingaki mpe biso besi komi nakelanga pe te ngai sapele o te nakepe enterrement problème te ozala so mwa likama ya sb opimisi miso ya bamisusu obetaka te nde tofanda plateau ya bamisusu obetaka te obetaka te yo kaka sb
Après, tu as dit SB Award. Moi, son nom Manette. Ils ont mis souhait. On a dit que vous avez fierté. C'est le bien. Merci. On a un D'accord, Manette, c'était. Et tondi wana Sylvia kaki atinda okuna atinda Betty alala atinda Clémentine Ofembe atinda ngala Alors SB Award lelo ememi makambo pe belé pour le tout monde séparation toute la division même bandeko ya TikTok pour SB na bandeko ya YouTube tout le monde séparation pour makasi en fait quand tu as vu ton aïni bandeko ya YouTube albi ba négliger bango plus na bandeko ya TikTok parce que mam ça sima na bango da ko appuyer bango nsi bango banda na mam skala na YouTube bazala na yi tozalaki na batendresse tozalaki na banani baza bata YouTube banani ba Miss Lolo tozalaki na balekechu bata nini YouTube ya ba YouTube te tozalaki na bato ebele tozalaki na bato ebele ya YouTube Sam l'artiste azalaki bato ebele bazalaki wana barezi azalaki nani oyo mwana biso nani ndeki na ngai oyo atobola awa Malika Mania azalaki bango bata YouTube te bazalaki ebele Clark azalaki Fivette Mayamba azalaki ozomona bato bazalaki bebele YouTube ezite ifaka saka ndeni non mais na suka nango eyobi ono mabe parce que bopengisi ba TikTokers mabe bango moi belé que ba YouTuber lokuta mais le c'est pas ça dit quand même lokuta ba pesi mutu avantage te si la famille na mutu te si la famille na Vincent si la famille na Vincent na ba Duche na banani table si la famille ki yangwana avant que na ba YouTuber te avant que ba TikTokers te toi pesa ba valeur toi pesa au valeur toi pesa au valeur te c'est divisé et ça dans le cas propre et ba réduire ici là non ba rediviser ti ba kozongisa ba kobongisa na bango oh ba au monde ba ki pa musu se oh monde beta karat monde ba ki pa musu te mais toki ba bi moko ndaza penza moko ba comédienne ya SBD a tout vraiment tout le wana soka ke koto me ko ba TikTok et ba TikTok on a ta lobi boye ba ba wana comédienne comédienne mo SBD ne nani mais pesa biso ka kombo te ya te lobi ka bongo to na kombo a pesa ba mbongo soit koto ba pesi koto so ba mo na ngi ya komi mais ba osenga esi basengi ya pesi mabeza aza nango basengi ya pesi wana peka mabe so apesi taka barate quelle division na ndimi nanga te ke mwana sila moko akokosala buzoba ya koloba n'importe quoi epa ba TikTokers epa ba YouTube aza te toyebi bango bien donc moto akosala soko meki batandi na motalaka tofifana so na ba TikTokers tofifana so ba YouTubers mais toyebi ke non awa soko meki batandi na motalaka ngapna na bato na ngape na zaka na bango pe na confiance ba pe makambo moyoka ngo pété oso comprendre oyoka pe ngote surtout ese pas na mana nyokola ye mais au moins obimisa pe te ngala yeba ka keso likamna ngeye akoko sasanga na zela ka sasanga pona sepela mais asasaka nenga te ayebi nga kipaka te ngaso na lobi nanga ate bini enfu akipaka nanga te abimisaka te aza ba matière abimisaka te abomba na ye ate yindeli ngai jambo oyo kiyake kobimisa azobanga nenga te aza moto ya confiance aza moto ya confiance oso comprendre nga mpe nazali yaya biso oza makasi te so likambo elekeli nga na lobi ningi sango boyo nga na wanganaka te ngata audio obimisi audio etali nga te konyokaka teke nabimisi audio noya koyeba etali nga te nanenge kobima
nani ko loba manani ko sila da na fai nanga aba biso de badi ko lenga wana ngate mamuluba qui est 2026 ndamba ko dévoiler wana te wana za kindoki te wana za likambo moko se pesi ngate na lobi so tozo ba kindoki na makambo ebomba bongo na ya mabende ko bima ko bima te so bima déjà oh if eso bima déjà te bébé eso bima penza nanga tuna zala 14 na kaka na za pina kati bon ça passe bon na milongolaki ndeko nini parce que bele bazo kalisa ndi mama kufi na ngola mama kufi awa mère kufi awa mère azobela isaginga ya gadi mère penza moyen te mère azobela takenele côté babi cancer après tu ko côté aussi babi zango cancer te donc déjà bané da bakisa ba cancer donc les aïe kaka compliqué mokilo est comme vraiment compliqué il n'est pas vraiment compliqué il est seulement na meme na hôpital mususu na changer hôpital bon tusuka ine wana kapuna zena tournage pe tusuka pe kawana ni na eko sutuka kio mère ake mère aza vraiment na kisasa akufi na kisasa zoto eza na clinique ngalema on senga na par rapport bien dans na cinquantenaire parce que artiste alinga cinquantenaire artiste alinga ndeko kene ba misika te so moni matanga cinquantenaire au mona plein mususu c'est pe côté mususu mona pende mususu ça ka bon moi ba tusu ba osa tikor e kozo ti bo ke kokuna le bozongi ayi mais moi qui suis déjà pas la bino ba lui plus ba pour assister de Golado Naté et un jour avant mort ya maman azaki na bino na activité bozaki nango aussi une chose la fille masuka la donne azaki na bino na film wana si la bisalu assisté te baba ku bokende te au moins tolongoli yo parce que oza moko ya bakende kotala ye mais misusu bakokende kotala te eza reglo pourquoi motiaka sila akoma nzambe akenda kopesaka bato babate bisika so bato bazali non ana tana oyo ya kokende ana mokoni oyo mpona nini ka ye kaka fa azalaka kaka non bato baza ebele la done asalaka na sb te asalaka mpe na nini na kote mosusu kuna te aka na dini te aka na parti pris te ozomona fo biso soto tokende kotala ese to mokolo oyo esila komonake ya bon akoki nake kotala yakei tobi kooblige te bakolela na nkombo na ye te ata yaka te etali ye mokili yango ekoma bongo so olingi oye so olingi oye te ka ndenge ka motema ekotinda ekoma bongo ekoma ka bongo matinda ye mbongo ekoma ka bongo ekoma bongo mokili yango ekoma mpe okende bobeti mashine oke po tuni nako okende so babi kende okei so babi kokende okei pe te mokili ekomi mabeti mokili ekomi mabe makasi monde na biso ebebi utakokendaka ngulungulu te sedi akwa te biso toyebi yango monde sera sula ya malamu te mali lelo te ngai nakona koexplike yango te eza bongo soki alingi aya ye eza motu bokooblige ye te ondeye bobomelaki eloo bobe soki ayi bobete masasi kaya bokaka fokaka yaka aya pourquoi kaka sila non soki alingi nga nakendaka po nado na peti nanga mpenza te bongo estce ndenge azala nado na nde bazala sila te mpo molobaka mingi ntango mishok feri mama na enterrement ngo na sila boye basiko ke non eza nde boye na pesi osiko exemple naloba nanga sikoyo non eza normal te azalaka après voyager esi makambo esengi kakenda kei assiste esengi kakenda kei na ye siko ndenge eza boye mama babimi na te bembe non ebimi te eloko mote ndeni boyebi ke akoya te po bembe na ebimi te tokoma okende nini ka mokele ebimi omona bato baye ekoma nango mingi bongo ate ye kokende mpe epai te ekende ka epai te ekende ka epai te eza na problème te ye mpe so akufi boya te mais oui nde tokomaka soki opesa mbongo ya cotisation te so mpe bemeno tobeti yango kara yo mpe so moto akufi biso tokende te kasi eza ka bongo te okangama na moto na makasi
Nous, on va dire, maintenant, il a fait du texte. Kasi ça dépend motema moto. Moto soka lingi aye ezali kama obligatoire ti. C'est moto lingi aye so moto lingi ta ngapna za ko obligé na kende te. So na lingi même si bes ko na kela na pété mais ça s'appelle hôtel na kepa intérêt. Et prompte. OK. Maintenant, Italie SB Vous en so moi di kama ya SB o pimisi miso. Déjà question. Ya ba miso so betaka te. Na de to fa na plateau ba miso betaka te. Obetaka te yo kaka SB. Eza miso okaza te ke obona be fierté. C'est le bien. Merci. Nakokama neti te etondi wana Sylvie akaki atinda okuna atinda Betty alala atinda Clémentine Ofembe atinda ngala Alors SB Award lelo ememi makambo pe ebele to lelo tomoni séparation to ba division même bandeko ya TikTok pour SB na bandeko ya YouTube tomoni séparation côté makasi. En fait la habitude aux autres dans aini bandeko ya YouTube alobi ba négliger bango plus na bandeko ya TikTok parce que mam ça sima na bango ala ko appuyer bango nsi bango babanda na mam skala na YouTube bazala na yi tozaki na ba tendresse tozaki na ba nani baza ba YouTube ba nani ba Miss Lolo tozaki na ba lekechu bata ba nini YouTube ya ba YouTube te tozaki na bato ebele tozaki na bato ebele ya YouTube Sam l'artiste azalaki bato ebele bazalaki wana barezi azalaki nani oyo mwana biso nani leki na ngai oyo atobola awa Malika Mania azalaki bango bata YouTube te bazalaki ebele Clark azalaki Fivette Mayamba azalaki ozomona bato bazalaki bebele ba YouTube te ifaka saka ndeni. Non, mais la soupe en ango, et au bio, on m'a dit parce que vous payez ici, ma TikTok 15, moi, belé qui est YouTuber, Lokuta. Mais le c'est pas ça dit quand même. Lokuta, bah, c'est un avantage, si la famille n'est pas moutée, si la famille n'a 20 ans, si la famille n'a 20 ans, n'a pas douche, n'a pas nani, table, si la famille qui a moins. Avant d'être un YouTuber, avant de battre TikTok 15, toi, après ça va te valeur, toi, après ça haut valeur, toi, après ça haut valeur, c'est divisé. Et ça, dans le cas propre. Et puis, il va redouver ici, là, non? Il va rediviser, il va redouver, il va rebondir ça avant. Au moins, il va qui pas mon soutien. Au moins, du bêta carré. Moi, il va qui pas mon soutien. Mais tu dis, il va vivre mon compte dans la finza. Mon gars, la comédienne, il y a SBD, à tout ça, vraiment, tout le monde, sur la télé, photo, mais pas TikTok. Et bah, TikTok, on a, t'as le big boy, on a comédienne. Comédienne, moi, SBD. Mais pesa biso ka kombo te yaya. Apesa bambongo. Soki koto bapesi koto apesi koto soki baomona ndei ya komi. Mais baosenga esi. Basengi apesi mabe eza. Aza nango. Basengi apesi. Wana peka mabe. So apesi takabaka te. Quelle division. Nandimi nanga te ke mwana sila moko akokosala buzoba ya koloba n'importe quoi et pas ba TikTokers et pas ba YouTube azate. Toyebi bango bien. Toyebi bango bien. Donc mutu akosala so meki batandio na mutalaka. To vivana so na ba TikTokers, to vivana so ba YouTubers. Mais toyebi ke non awa soko meki batandio na mutalaka. Ngapna na batu na ngapna zakana bango pe na confiance ba pe makambo. Moyo kango pété. Vous comprenez? Oyo kapengote. Surtout c'est pas na mana nyokola ye. Mais au moins on bimisa pete. Ngale ba ka question di kamnange ya ko sasanga. Na za ka sasanga pona sepela mais. Asasanga nenga te. Ayebi nga kiparate nga so na lobi nga ate bini. En fou. Kipara nga te.
Donc c'est la rêve et donc c'est abimisaka te aza bamatière te abimisaka te yayo mabombe abomba na ye ate yindeli ngai jambo oyoki yake kobimisa ezali kobanga yo azobanga nenga te aza moto ya confiance ok aza moto ya confiance comprendre bien bato ozo comprendre les artistes mosusu bakopesa banouvelle pa essaye nga mpe nazali yaya biso oza makasi te so likambo elekeli nga na lobi ningisango bongo nga na wanganaka te ngata audio obimisi audio etali nga te konyoka mateke nabimisi audio noya koyeba etali nga te nanenge kobima nanenge koloba manenge kosila do na fai na nga babimisi audio nobandi kolenga wana nga te mamolobaki ya 2026 ntango bakodévoile wana te wana eza kindoki te wana eza likambo moko esepesinga te na lobi so tozoba kindoki na makambo ebomba bombana ya mabende ekobima ekobima te ezobima deja o if ezobima deja te bebe ezobima mpenza nanga mpe nazala kati tozela kaka nazala mpe na kati bo eza mpasi bongo na milongolaki Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.